C'est que génération zonanda siko yo landi ba o wana. Ah génération mutu passe. Ya mutu passe. Ya biso o siko bano to boti. Biso ba mama to sala ki to ko bima na télévision ça ko pesa au moni que maman sali kolanda mobala sali kolanda bana kolanda. Mais les comme elateli ya ba jeune o ya biso. Bon ça elateli na bino. Ata ko na ba matanga. Si on te crée matanga so mona bilamba basa ko lata ça bilamba oyo na miso batuti o batbako yo zali biso zo pesa image ya mboka. Voilà. Tozo la kisa image to ça ko teka. To ça peut koteya. C'est que génération zonanda siko yo landi ba o wana. Ah génération mutu passe. Moi biso na tangwa kala tozo na bolingo ba bolingo. Bolingo ya makasi ya koleka. Polelo wana mama mabele azalaki na wana kota popo kabaka. Azo foutre la place wana. To kende pa na ye akolamba biloko to vandi to le. Ndenge zali ba matanga tozaki na bolingo moko na yebite bolingo na koko to kopega bolingo ngo sika ndenge nini te tozaki pesa très bien. Voilà. Boyoka na zaki makasi na biso na mibali na biso théâtre tozaki ka bo moko likambe ko so mutu boy faut mutu tout a participer. Bani théâtre bo mwana na botité. OK. Abanaka on a 1989. Théâtre. Tant on a pendant le théâtre, na kutaki Mama Chako. Na kutaki Mama Chako. Que son nom réponse en paix. Na kutaki Inga. Que son nom réponse en paix. Na kutaki Shaba. Que son nom réponse en paix. Oui, bango surtout wana. Image mboka eko tambola te na bilamba o bano basali kolata. Balanda batalaka. Ba film ya kala. Biso za mindele te. Mindele ko mona ko tambola ne mona zali wa ati mango de main. Ye wala ale. Putu aso le kanaye. Mais pas chez nous. Biso za ba africain te bi ko. Mi batela ko ba ko mi bomba. Tout ça mindele te. Amfumu lengi. Betu tu yanga le keri ka ko community selamba. Batuge ni fumu ino keri bouge. Ah papa uki. Sarisa bana. Waya lwa mumudila kena. Ambo. YouTube Metro Makengo télévision na Suisse. Ozorudu kwankunga mimbot. Ima théâtre mala mambot. Landa YouTube télévision. Salon Flori. Mama moyimwene. Mama mwene kuna yuyufuna. Roger mwana mama bala. Maganda boyigoyela. Ungeri ki maganda boyigoyela. Yafisa lengi. Feroze yagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro Makengwe. Shadombala. Makengumba we. Bonjour, bonsoir, Balandinio Soya Metro Makengo Tapis Rouge TV, la télé des réalités. C'est moi votre humble serviteur, Jires Makungila, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte qui reçoit pour vous aujourd'hui l'artiste comédienne Maman Boka Oyo Bozela qui est ébélé. Bozela qui vraiment ébélé annoncer qui n'a pas page Nabiso. Donc, Lélo, tous années, Lélo en personne, donc solo l'anaye. Ndenge zala toujours des boloba qui te poser des questions au Sengeli pour à répondre à bino par rapport à la vie artistique et puis moi historique niké na théâtre ya kala na théâtre ya lelo évolution dans les années ni tous années awa to betani masolo Maman Boka Oyo baza ba ancienne groupe Salongo donc groupe Nzoi ba nyonso wana. Donc, tu bête ma solo awa mabo rester scotché branché la chaîne Abisso Metro Makengo Tapis Rouge TV la télé des réalités c'est une réalité les ala awa surtout que ça te la vérité pas de polémique ba question buzo bezala raté parce qu'ils a une mission ba mikolo ba vanda ka balandaka yango toye lelo to solo na merci na bino solo na biso merci à mon boss mon papa l'icône les baoba papa Metro Makengo Simon Kabaka ainsi que
sa femme maman Christelle Mbumba Makengo depuis Suisse na Zurich. Merci aussi à Ness Makia Didia Tabon Papa na Jonathan. Sans oublier mon sponsor officiel Salon Floride depuis Suisse na Zurich. Merci à Gilles Léamporio, merci à Roger Mbouta Roger Mona Mavala, merci à Lisette Molasoko Motema Gelo qui sont Kasoda Poto. Merci à ma famille Molasoko depuis Paris. Je vois il y a Lydie, Cathy, Amandine, Nicole le pétrolière. Merci à Laetitia Congolais de l'homme et autrement dit LM Fashion. Azola Nanga mon habilleur de l'X la blonde fashion. Merci. Montréal Ritika Zadi mon assistant. Invité du jour Mama Boka Yewana. Donc merci Nabino Soboza et Belé Nabi Boton de Belé partout Bozali. Artiste Nabino Yeyo. Boluka qui est malgré tous yeux n'a pas si mais tous yeux kaka. Maman Boka, bonjour. Oui, bonjour, chérie, ça va? Oui, ça va maman, malgré ça qui est difficile pour tous zoyo. Donc émission batte belle bateau de l'émission na yo. Banda semaine on a puna rendez-vous raté, on raté mais quand même des grands tous yeux lelo. En tout cas tous les cérémonies au Yambol Soussou. Na émission c'est la toute première fois. Émission sur la découverte, baza ko découvrir lelo la chaîne Abisso. Tous les cérémonies. Voilà, maman Boka, bonne santé. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Vraiment. C'est peu le col vraiment beaucoup nanga beaucoup la lelo parce que les biques baran de fait belé raté. Voilà. Raté que peine encore l'angaïté. Voilà. Bon, et ça est quand même voilà, merci. Merci beaucoup maman Boka, lelo moi c'est pour zoyo. Au BT la bana poto partout dans le monde entier ba fan Nabino surtout ba fan na yo Maboka ba tebele ba yeba ka Maboka azala kaka Maboka resista kaka ya biso le to découvrir Maboka moi ba sans belé malgré awa ozala ka mais ndeti na poto ba fan belé tellement ba beto lukayo okenda na wapi au moins on a vraiment té parce que aux hommes on a nous gêne aux hommes gêne ba tebele ba kanta maman ba mi anoni akomi koko mais aux ngela kaka maman. Non. Secret dans nous tout d'abord, il y a vous garder quand même aux abonnés. On dit bah t'es belé bah tout n'a rangai, maman beaucoup ndenge la génération na yo, osali kaka boy. Là il y a bien ngaité, et ça ngaité ça den sambe. Bien sûr. Franchement, parce que bilo ko surtout baninga ba lia kanga la lia kayango, ba tembele, pondu, madeso, fumbwa tout. Bon, la salle on appelle ça gymnastique. D'abord ça gymnastique là, mais la salle c'est gymnastique pour moni HC plus ça niveau. Là on sait là quoi la Voilà, merci beaucoup maman Boka. Maman Boka, mais quand on peut expliquer les fanatiques nayo, les fanatiques du monde entier partout bazola nayo. Maman Boka, moi historique qui est poto to kota vraiment dans l'histoire des ala. Maman Boka, on va dire être na neni. Maman Boka, on va dire être na neni et puis dans le groupe Nini, Lelo, vous méritez de vous abonner. Oui, merci beaucoup, Jires. Moningai maman Labino. Tabali théâtre na bo mwana. On a na bana 8. Voilà. Tabali théâtre bo mwana na na botité. OK. Abana ka on a 1989. 89 théâtre. Voilà ce qu'on a na sala théâtre, tout ça en français. Et c'est là qui mouillé ou maman mouillé que son nom repose en paix. Voilà. C'est qui metteur en scène à biso. Bon, et puis quand on a pendant le théâtre, on a écouté Maman Chako. On a écouté Maman Chako. Oui. Que son nom repose en paix. Oui. On a écouté Inga, que son nom repose en paix. On a écouté Shaba, que son nom repose en paix. Oui, bah on se tourne. Bah on se souvient, bah na poto mouillé nani, bah na poto, ning bah na poto, ning to basiki biso. Moni bah yamba inga très bien. Voilà. D'abord le théâtre en français, on a toujours répété la Carrefour des jeunes. Ah ouais, na Matongé, la Carrefour des jeunes. On est aquí na groupe Nini. Les aki na Mwangazo. Mwangazo. Groupe na ngoza comme na Mwangazo. Voilà. Tu voyager et belé la kata groupe. On a mettre comme na pototé. Vous voyagez car en Afrique. En Afrique kaka, tu voyager belé. Tu tamboli vraiment. On a nos balités. Non la balité, non ça na tapatapati. Vraiment. On a que lengue mankas poso bin ça non beauté ça siko c'est wana la rasom. Bon, moni muyu ayeko kufa. On a kufi. Bon, moni que groupe nous soit simba kiango a kufi boka soka mta simba ke loko la suko za lesoute. On a kufi. Atikali Maman Chako accueilli par Mangobo.
Mangobo, voilà. Mangobo. Maman Chaka otaki pa Mangobo. Maman Chaka bi nangai. Ya on peut casser la groupe Mangobo. Laquelle la groupe Mangobo. Wana inga na shaba bango baza na groupe Salou. C'est lequel la groupe Mangobo. Mangobo. To travailler, to voyager pe na ye na Mangobo. Bon. To sangana sur la Bangalufar na Lukuli. Lukuli pe que c'est une réponse en paix. Maman blanc mutalelo te bon na pour été Lukuli biso surtout wana. C'est quoi groupe Nzoyi bango babandaki déjà na groupe na bango. Groupe Nzoyi tout le monde qui va papa Nsakala. Maman Pipendo, Maman Pembele, Maman Mbrikoko. Mambré Coco, Tiengo Diangenda, sans souci, Sanga Fofi, Muke, Coco Dianzombo. Bon, Moni Baibanga, Maman, docteur qui m'a belé. Voilà. On a un groupe Nzoyi. On a un groupe Nzoyi. On a un groupe Nzoyi RTNC. Il y a RTNC, c'est le unique. Makana radio. Voilà. C'est quoi le tango? Nani, sans souci. Avec au voyager, on a coco dans son bon qui pensait que avec au voyager, il fallait passer là 3 mois. Dès que ça va passer 3 mois, on va que on là. Tout comme ça, on ça la fusion, groupe Maboke, groupe Nzoyi na Mangobo. Groupe ça la fusion là Bangalufar na pauvre Lukuli. Donc ça va fusion la biso na comme masco la télévision. La télévision ça la rendait boy. Babengisa na commune botoki babengisa on a peut-être spectacle ça qui toko to ça qui na salle ya na ville na boulevard salle palace les lots ils ont ressuscité pour maintenant ba ça on a 4 salles et puis la salle Mongita la salle ma bido beaucoup de spectacle famille Mobimba mais les lots oyo to senga en tout cas Ngwa matari aye banen ko bongo c'est les sous babiloko wana parce que ça qui toko makasi to ça ko mona ngo na bago bazo sala ba spectacle ba ba famille mo bazo tala ngo pourquoi pas awa na Kinshasa le peso que comédie biso ba bongo bazo so ba salle ya cinéma et zongi ba spectacle pe ba théâtre et ko zonga na yango bon to ça la fusion na biso wana Timbala moko chako le bila ni Kimbatseka le bila pardon Kimbatseka ba kepoto voilà Tiengo Diangenda le bila mama boka est-ce que ko tika awa na kata groupe Nzoyi te tabigo na habité les ayo muto décider pour ceux qui baninga ba kondima ezalo ngoma bete bango ba puye yango na tikala sans souci Kimbatseka ko danse ba na poto ko uma ba umeli balongole ba na musala balongole na musala na RTNC tango sans souci azongi à côté déjà en tout cas balongole ba révocation na RTNC bo ba sa ndenge mususu ezala kité ya bona mo sans souci kana ko sala sans souci mokili ngonga amemi mama Chako Kimbatseka tikali koko dia Nsombo atikali biso siko na kata groupe Nzoyi to koti tout ça qu'on travaille na bango bon travailler bango ça va pas voyager tout ça qu'on travaille na bango bon ti le lot na ça la carte ya groupe Nzoyi et pas la petite chose là qui Nzoyi ils ont résisté kaka parce que ça na kosioté groupe Nzoyi tango ka Kimbatseka ya nani ba panzani sengo akufi mambri koko akufi bon comment ki sikoyo muto ma dirigeant ngo azala quitté yo moni to tikala ki mwana stand by na moment où on a ko ebisa yo groupe Nzoyi ezongi nana zongi yango egboko makala voilà OK makala egboko ye mutazongi si groupe Nzoyi dès que tozali to yali awa to bana ko lekaka dimanche à 20h les Nzoyi na RTNC toujours la télévision les Nzoyi bana ko lekaka chaque dimanche à 20h voilà peut-être comme konzi ba pesa au privilège bandimi bon ba moni biloko to sali na sima babi non boza ko mériter kaka boleka na télévision voilà merci pour mon éclaircissement en 1989 au bandi théâtre ndengo beteli so histoire et ça vraiment bien na papa métro Makengo Simon Kabaka Oazolanda biso depuis Suisse na papa Mbuta Roger Mona Mavala na papa Nes Makia Didia Tabao papa na Jonathan Bazolanda biso na ba fan tout baza déjà ko sepela ndengo zoloba maman Boka oui na 1989 bandi théâtre ndengo relaté biso na c'est bon sikoyo
Kobanda ningo banda kiwana si bondi ko évoluer tout le monde que nous bozaki na succès makas vous avez mon succès na radio tout ça sikoyo bozaki les na groupe mo bozaki groupe oya baba pa masumu po elombe ba groupe salon bino botikala ko jouer na kata groupe salon te bon to jouer te pona nini à l'époque on est zalaki mais bino bozana mais botikala ko jouer bozaki na fusion te ba bengisi biso voilà ba bengisi muta ko jouer na bango ko jouer na bango OK mais bazaki na kata groupe na bango et solo le ba bi ke papa Jires ya ko jouer ko boya te voilà biso bazaki na posa na bango to bengi moko pe ko jouer ndengi wana kaka merci maman Boka tout ba otala bino boza exemplaire mon surtout na ba fille ba lelo ba maman ba lelo na bino batakala yo mo tout temps de banda terre ne lelo bo komi lelo bozo jouer kaka différence nini oyo moni bino ba maman oyo kala wana na ba maman ba lelo na ba jeune fille ba lelo différence nini ezali na théâtre yango wana nga ko expliquer o mabe yo mo so va no tali c'est to bandaka to zara boete dit to bandaka zara boete mais bano ba yelelo to ba maman ba yelelo ba yema ko sali to pe ko baby sa réputation na bino ba maman. Bon, merci vraiment na maloba sous autre côté sangai. Au moins ni obengi pesa que maman Boka sali icône. Bien sûr de ça pesa icône parce que grâce à Ursule à reconnaître ma maman, il fallait culture et art à sala yango. Mais moi na moké le kola Ursule à sali yango a bengisi ba maman nyoso ya kala. Et c'est là qui toko makasi à reconnaître ba cause parce qu'on est belé ba député parce qu'on est belé ba qui soni au moins na moké le kola Ursule à sala qui a reconnaître biso ba maman to ça a dit que to ça ba icône. En tout cas moi na moi so na tikate nsambe a pambole bisika zali pour amatali susu. Voilà. Moi, les biso na tango kala, to na bolingo ba bili bolingo. Bolingo ya makasi ya koleka. Polele wana mama mabele azalaki na wana kota popo kabaka. Azo foutre la place wana. To kende pa na ye akolamba biloko to vandi to le. Ndenge zaki ba matanga to zaki na bolingo moko na yebite. Bolingo na ko pega bolingo ngo sika ndenge nini te. Tout ça est très très bien. Voilà. Boyo kana zaki makas na biso. Na mibana na biso théâtre. Tout ça est ka bon moko. Et le kambe ko so mutu boy, faut mutu tout à participer. Bon linga ngo pela ça ko mona na génération bana na biso to boti na ba leko balandi biso lokwa ba Ursule lokwa ba bakata. Ba sila ba bijou la reine. Bijou la reine. Monique bolingo wana bazana yango nazomona pe bazana yango eloko la senga bango nde bakabona te bolingo bazana yango pour le soki mutasa na problème baza ko telema baza ko kende boye baza ko sala boye en tout cas nzambe pe apambola bango na bisika bazali wana siko génération zonanda siko yo landi ba o wana génération mutu passe voilà place ne tozana na besoin génération mutu passe wana na ndenge mi kono expliquer ndenge yo génération ya mutu passe ya biso siko bano to boti biso ba mama to salaki to ko bima na télévision ça ko pesa au monique mama sali kolanda mobala sali kolanda bana basali kolanda mais les comme elateli ya ba jeune o ya biso bobong sala elateli na bino atako na ba matanga surtout que ba matanga so mona bilamba basa ko lata sa bilamba oyo na miso batuti o batu yo zali biso zo pesa image ya mboka voilà tozo la kisa image to sa ko teka to sa pe ko teya image ya mboka eko tambola te na bilamba oyo bano basali ko lata balanda batalaka ba film ya kala biso za mindele te mindele ko mona ko tambola ne mona zali wa ati mango de ben ye wana ale putu aso le kanaye mais pas chez nous biso za ba africain to bi ko mi batela ko ba ko mi bomba to za mindele te eloko na osaya kana na bana oyo ya biso oyo ya mikolo oyo succès nzambe mutapesaka succès succès ezalaka na lititi te ozwi lititi succès ezalaka te okoti na kati ya ndako ya nganga biso baoyo bamama mabele balipati bamama bomengo nyonso oyo ya biso toza ebele na ntangi bakombo te bokoko olimbisa ngai toza ebele
to tikala ko sima ba litige ba bengi ko ndako nganga te ba mama bolingo ba mama bipendu to tikala ko kota ndako ya nganga te to tikala ko sa succès pona lona matana ye bana bona na koma boy to tikala ko sala yango te succès on tape sa succès zali nsambe voilà lelo yo omoni ndenge mama Chako to belana mama Chako sa masuwa na ngai question na ma réponse en peu ama suwa na ngai moni ke mama Chako abana ko bima mingi ayebana ki mingi voilà ngai mama boka ta on a bali imagine toi ozana ndoka ni bala okabola musala okabola di bala okabola nda voilà makomisa to wana okosala nini oke musala lokola ngai lelo nazali nazana RTNC naza cadre RTNC okotala musala na oliboso po yango ndezo pesa mboko na fin du mois banzonzingo wana eyaka nango après tosala banzonzingo wana mais avant to kota RTNC yango ta na kota ka tosala ba examen aux yeux obimi aux yeux tikali vraiment non ezaki ndengo wana aux yeux tikali aux yeux obimi nako bebisa musala na ngai po lolo banzonzingo ezali ko mama boka non naza ko yeba kingabi carrière na ngai ya suka ezali RTNC lelo na kozwa retraite voilà nako bima na maboko RTNC lelo nako kufa lebi ke ba comédien ba ko yeba ba ko sala RTNC yende muta charge na liboso donc na mitali liboso na tena simanga bino musala ezali musala et puis peye ba tata na bana pesa na ndako yeba olambela ye voilà bana éducation bana ngatu baza ba licencié baza ba gradué pour la tête si bana vraiment na nikaki na sala katena boya ke de gauche à droite que lelo na zala boye que lelo bana nga ba koma boye non na talaki bana ngai à venir na bango lobby ko sa suka wana voilà nous allons continuer maman bon lobby le mot est très important lelo bana baza licencié lelo tank si bana na yoka na musala oyoti bazona RTZ ki mamba théâtre en tout cas musala mo na valeur ils am musala mo oyo et commission no komi lelo mais nde to tolo bara batubeli ba artiste ba yelelo bazo zwango na valeur bazo monora musala mo boye bongo baya balo ba exposer banzoto na bango baya koluka ba besoin ezanga tina oyo ko produit bango le retour mais bino le temps bo pe ba témoignage a boye et ça la ko ndenge nini tango zo mona bano lelo bazo mema wala ba fititi mo ezanga tina obino bo sala yango ti bon bana lelo yo moni alingi lelo soka jouer na place tel ube papa nsakala ube papa propre sans souci be pas à mona bimi deux fois a commis vedette a ko sala yaye voilà a commis star a ko sala yaye à l'époque na bino ozaki bonne ko mettre on a groupe ka commis célèbre nous zaka kawana voilà na ko senga so mwana oyo mwana ngai yo Belleville en tout cas so sala msana ekito voilà nazo sepa na groupe na ye pour en tout cas aza ko se respecter azo tala nzela nini ba yaya na ye ba kende ba kurutu bazo kende ba yaya na Bercy bazo sali ba sila bazo sali ba ngone surtout wana en tout cas mwana wana azo sala msana na ye voilà et puis so pe na tali ba bijou la reine ba en tout cas ba mama wana ba yaya ba leki na nga wana bazo sala msana mais lelo yo bano ba basali ko bima kaka soka bimi il faut la télévision na mona ki yo o sala ke bien avimbi mutu lobi le basen a créé troupe nae a begi bato a comme star ole oteya bato ndenge na zebino to ko marcher boy to ko sala bato ko sabe non mutu na ndenge nae yango zo pesa biso ba mama passe ils ont pesa so passe groupe c'est belé quoi ba ko sa ba musicien bimi pe belé mutu pesa na ndenge nae bango pesa na ndenge na bango mais biso pe ba artiste to sa pe na ndenge na biso pe ba ko tambola na modèle oyo que mutu so atalo abi non aza acteur aza actrice non beaucoup de valeurs que comme ko bima beaucoup comme ko wolela nini mibala poto tikana sabo mibala poto so na latibo so na salibe mo bala poto olinga ngambangu akoya mbangu mibala poto baza osakana binosi mobala poto asa na mosina aza na mosina na bala na poto ya koya awa pona nini pour moi $100 apesi yo moi $200 apesi yo même $500 asa na mosina asa ko sakana na yo
mais chose peut zali basa pe ko bala bango baso kende bien bazali oui il y a bien bazali à côté pour mo bala pote mo pas pote ya sali makaba bengisi akei voilà basa pe belé loka pe mi balo ya biso ya théâtre belé pe baso kende pe la voix normale basa pote luli mo bala Kinshasa bon les simbi mo bala pas voyager mais les arrêter chance on va mettre les années chance voilà les ba poner na moto de société ça chance on a bakaka na opesa kaka bano ya biso batambola bien voilà merci ça fait plaisir il y a Cathy Amandine et il y a Lydia Baleki depuis Paris donc merci Nabino merci à Lisette Monasoko Mutema Gelo qui soka soda ya poto merci à Laetitia Congo autrement dit LM Fashion de Laetitia Makengele bambotebe pasozali ba bon rétablissement na yo merci à Antomanga avec les jaunes bambotebe pasozali Maman Boka merci na yo ndingo répondre l'émission ma ezokende bien Maman Boka lelo bino bozo talara yo donc lelo ba valeur obino bozala nango valeur bozo nango lelo na makambo ya théâtre na mambo belé bosala ba 89 sera Mobutu si lelo voyez que c'est 89 Kabila le père le fils le tout papa Fachi est-ce que gouvernement pending atala ngé bozala est-ce que a reconnaître ka bino na ba valeur bosala mambo bosongo boye ba ndeti bino ba mama ba i content tozolo ba i con bozo mériter ba respect belé na makambo etali na monde etali il y a théâtre au bino bosala tilelo bo représenter mboka partout na monde so talibo amoni mutu moko na peut-être na Hollande peut-être na Suisse na France azolanda mama boka zoloba osala théâtre ozopesa éduquer opesa éducation mo na bana gouvernement loko wana est-ce que tala bino témoin médaille moi nini moi remerciement surtout vous appelez na RTNC vous savez rappeler sur musala na RTNC non tu peux aussi na libiso awa ngale bi mwana oyo mwana mutule kwa exil atombo libiso bampaka voilà et là connaît comme ça pour ce gouvernement a télé ma pote a so biso en charge voilà et ça passe de to singa kana nzambe nzambe moka yebi place dans même biso voilà et là qu'on a ko singa kaka merci maman Olive Lembe a reconnaître quand même biso l'artiste mais tu bénéficies à banda côté tu bénéficies qu'il y a bami tout côté et l'autre côté voilà bon Nzambe asunga maman la personne va monter belé Nzambe maman monter ma pio voilà Nzambe batela yo batte pena papa et ko zo maman Denise Nakiro maman après sur le sako maman Denise oya sali pona biso ba artiste voilà et c'est là que moi te ko bossa na ngote pe te ko nourrir ya ngote maman pesi biso o ba bengi nini santé donc santé mutu za na valeur ça na valeur voilà hein et santé ça na valeur apesi biso bopito apesi biso agigi nako kende na mobile na ofeli so na zaki na bana bazaki mike bazotanga bango pe ba le bénéficier de agigi apesi biso agigi apesi biso ngalema apesi biso monkole apesi biso surtout ba pharmacie n'en parlons même pas bopito ezali belé na lemba na lemba na koma kuna te oyo mama asali pona biso te mama nzama pambola ona mobali na yo obi ngai papa mobali na ngai lelo azui soin na sima na ngai voilà papa azali écrivain munene dès quand il a publié livre na ye voilà Vincent Lobomé Kalimas grand écrivain papa a vu grâce à la semaine on a opéré na AGG so na on monta au opéré boba na ngai au kamo mais kutaki cher mais ne surtout tu vois puis la maman Denise grâce à maman Denise la carte de santé la carte de santé tozana yango lelo na ko koya awa bokena passe mon soutien carte na ngane mteko sunga ngai eloko mama eloko to sokomisa ka mama wana atako to so banda kuté atako to so ba mituka ti pato ba mituka to zo ba moyena biso moko nemso bana nemso siyo moko mama kele matozo sala ndoko ka o so ba pe voiture na yo ma ba lopango to so meka kaka nza mazo passe biso ka makasi mais eloko mutu ya o mama na sali pona biso pona santé to zo ka yango te
lelo toza na yango ate lo batapote bazofinga biso balobaka pamba te batindela biso combien batindela biso lo moko te lelo ntango mosusu omona moto akokufa bolo so bokokanga ba $10 ba $20 te wana esala yango leloko moko te mais oyo ya motuya oyo mama Denise apesi biso nde yango santé yango artiste ni surtout aza na carte ya santé carte d'assurance médicale voilà esengo na biso yango wana atako tozwi na biso ba million te tozwi na biso makambo nini te mais oyo mama asali biso toza na esengo makasi vraiment. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, message de l'équipe, on a makambo, on est tellement plaisir. Mais bah continuer un peu bon, mais rappeler qu'on soutenir bah artiste national, bah maman, beaucoup baba maman oyo, bah sali trop. Si le lois continuer comme ça là, il faut qu'on reconnaisse à bango. Et les lois bango linga, ceux qui n'a couffé. Voilà. Mais ministère qui dit ayembango. Ayeko kochela ngai. Ndenge basalaka. Mais c'est le moment. C'est le moment tant vous avez vivant. C'est le moment. Basala. Oui, c'est basala parce que je me souviens, na yape déjà à ça émission na paix à son âme. Baza beau frère na yo. Papa Mungali Riva Kalimazi. Oui, azali leki ya mobali. Azali leki ya mobali. Do yo bala bobala na leki. Okota na kata famille na bango. Donc, yo okota na kata monde ba artiste. Ya artiste mobali nga artiste écrivain ngai moko pe yo posa artiste en tout cas ça fait plaisir. Personnellement papa Mungali Riva Kalimazi tout ça na pe émission de kana chaîne na biso. Bazaki semé kinae. Donc voilà. Merci maman Boka. Maman Boka batubele ba ngaba yeba. Vrai prénom, vrai nom na ezala nani parce que beaucoup ça comme ça to eza kombo na yo vraiment kombo na ngai ezala ka Marie-Paul Boka donc kombo na ngai ezala na Mongala ya solo papa Mongala mama Mongala on a 100% voilà mais ndesi kona côté na famille ya batabandundu et on ba na ndeko na nga ande kona yo sakata no. Ah bon? Oui, il a fait un sakata, donc ça va ndeko. Tout ça, ma bande qu'on a mobile, donc tout ça, encore le bande donc mobile na yo, na ba ma ba parenté, parenté surtout ba mon lasoko, yeba mon lasoko. Donc Jean-Marie mon so na poto, yeba. Voilà. Sikoyo, maman Boka, merci. Lelo, maman Boka, on ça la plaisir. Ça la plaisir pour ça la plaisir na bateau so ba Holanda yo. L'émission Lelo, Maboka. Mais qui corrélate au yébisi biso mambebele ou ndenge théâtre ndenge bandaki titi toki Maboka ezana eloko mongo bato bakoma lelo ba maman otozolo ba jeune fille to ba maman obino ba yo jeune na théâtre bakoma na système mo baloba bakoma yebiti à l'époque na biso loko wana ezalaka que non ba tant oza maman oza jeune oza célèbre fulka oza nane ba comment obeka ba bébé boutu ba petit poussin moko boy fazalaka na ye pour rajeunir azonga kaka ndenge azafoza mona mbetu yo bozo mona mo peut-être à 27 ans mais à 25 ans à 20 ans est-ce qu'à l'époque na bino ba biloko wana ezalaka ou le komi et comme belé lelo ba maman wana otozolo ba komi na makambo wana belé mais quand on expliquer est-ce qu'à l'époque na bino makambo ezalaka za kisi tuza nini voilà. Bon, moni biso na tango na biso wana makambo wana tozaka na yango te. Ozala mobali na yo donc ozala na ye. Lelo so pe libala ngo simbite bokabwani. Mais ozala mobali na yo. Tozala ke tozala mobali moko za mibali mibale misato mine non ozaka makambo wana te. Tozala na ngo ata mokete. Na Bible pepe kisamite papa. Hein? Yo mama lokola ngai boye. Dako nozwa mwana moke. Dako nozwa bano nga na boti. Les gens qui ont les autres commis donc ils ont régné. Ça la bana onga na boti. Ba linginga ika pe na lingi bango tokei na bimi nani. Na ko déshabiller bilamba na miso mwana wana ndenge nini. Pour ça mwana na ngai. Voilà. Na ko ça ko ça péché. Ça péché. Na habité ce que bon on veut moquer les autres. Zaki sito ni zaka ba bino bezala bon po donc au coli bozo moi jeune garçon ndenge bimane wana po ozonga ozala makasi ozala na ndenge dewe baloba ce qui nzambe abengi mobali ngaki est-ce que nga mama buko na zo na posa na kolinga mobali bon na yebite wana ezali na sala ngote na okanga na nzambe nanga na kwa cocher avec mon Dieu voilà c'est ça pour les leçons na sala donc ezala ko na zo suis na zo baby ça
ngai moko na ko mibesa pe zo ndako na ngai o bana nga ba ko na valeur te éducation qu'on appelle ça bango bana nga ba ko jamais na valeur nous avons ba licencié voilà et ça m'a bien ma casse na ko sala ya monter mais ce que zali pona bango ba so sala ngo pona kisi wana na yebi na ngai te mais so ba so sala ngo na senga ka bino motika eza na mona sukate okosala vibo omona kwa ba masanga ba brand ba bolali mawana banda tokutaka yango lelo ba koko bakenda yango zala eloko wana pe yango pe ekosila kana kaka ndenge wana bo esingo nango nini sina nango pe nini pozwa nini ezongisa bolenge okola nga baloba nanga babio daye batonga yenga kutu batonga yenga kutu bon batakup salon bagi place moko batonga babina nga botonga nga poani to ba monika nga mama boke to tonga botonga poana se bino ote mwasi moko apoto mutalo baka bi mama boka a changer kate anuna kate mwasi na sala kanini siko nga siko na kineka na bana mike pour la bana mike bazo ngai c'est ça ni na ngai ozonga jeune te za ko mi batela kaka eza ko bitesa ko mi batela eza na tina mo bana wana lobi so kabon abo finga yo oui eza na valeur na yete c'est ça donc so le kababi attends o moni mère wana bana na yo wala mère te ezokende eko sala nini voilà isoro tina moko te soki baninga na ngai baleki na ngai bana na ngai bazala makama ndenge wana donc senga bino botika ngo po eza nango na tina moko te soko kanga na mobali moko vanda na ye lelo nga nazala bakoko nazala bana na bakoko na ngai voilà et ça la plaisir voilà bongo phénomène opiso qui lesbienne à l'époque na mpe zala ki surtout yango pe sueza makasi na monde na bino na tête ba maman ngona pe kana ba jeune ba comme qui lesbienne qui pédé kotina ba garçon ba pédé bana bas qui lesbienne non sont les apona nini so zaka star faut ça osa la pédé to za la lesbienne baté ce qui ndenge yo bengi zali kisi na zo baté mais na tango na biso to na ngote baba mo mengo wana bali pati ba mama ma villa bana etikala kosala makambo wana te tosalaka na biso na yango te toyebi kutango te mwasi na mwasi mobali na mobali pozwa nini kisi oto nini pokoma nani ntango mpo kokende tokomona mpe omate gradi te tokomona mpe te osombi jet te tokomona o te ke ozotambola soki na ndenge nini wana te oza kaka boye mpozwa nini biso nayebi na nga makambo ozoba wana te papa nayebi yango te bon nayokaka na nga po ekoma ebele surtout na poto ezosala ebele na poto bazobeni mabala wana bon atuka biso masoki likamanga ekotia babeni bazobeni libala wana donc satan kote na kati ya kongo ndezolobi kaka satan koti donc mais voilà nzambe azana biso merci maman tokomo chité na biso na émission na biso maman Boka maman Marie-Paul Boka donc vrai combo maman Marie-Paul Boka donc voilà vous avez sepela vous avez ebele ndenge bolandi émission na biso na bokebi sur la découverte neto découvrir maman Boka na chaîne na biso Métro Makengo Tapis Rouge TV ça fait plaisir à tout le monde vous en avez partout dans le monde entier merci à mes vœux partout vous en Hollande na France na Belgique je vois Delcy Njoli depuis Belgique je vois aussi @Gomba Motema Ariette Mbombo depuis Belgique merci à Mouta Roger Mwana Mavala merci à Gilles Lamporio merci à papa Nesma qui a dit à Taba papa na Jonathan maman Boka tokomi vraiment na suka conseil ni to ko pesa topé na osto sololi na monde ya théâtre tokomi le oyo ya lelo ndenge ba bêtise ndenge to sololi ya koti ba maman ebele koti en tant que maman en tant que icône baoba message ni fort ko lancer na ba fanatique topé na bano no sur théâtre oyo sali constant ba bungi nzela elo ngala ko bakana babo elo ka liboso ba ebana nzambe voilà oso ba yebi nzambe na loso tuwana ba koyeba ko kima mabe oyo zali kolanda bango voilà placer liboso Dieu devant toi voilà oyeba on sait ka bango courage na musala oba bazali baza ko sala ote musala so to salaka to pesa ka conseil tu dis kaka
tout ça makambo surtout oyo ba parents ba yiko landa kasi lelo oyo moni bana na biso mi komaza ko leka na télévision mona ka papa a zappé maman a zappé ezaki to ko tesiko message nini oyo ba pesi pote bibote elanda théâtre na bango baza ko sala wana elo ko ezalite na sala ka na nzambe asunga bango apesa bango so sagesse voilà baluka ba mikolo bakanga na bango ko bayeba ko sala musala na bango nanga bino mingi la pesi bango te belé na Vanessa Lungumé kuna za États-Unis bango na Yant John Yant Bokilo na bakoko na ngana surtout la pesi Canton Moindo azana Angola za ba pesi makasi tali kabo komela kiye eza facilité courage na mwasto na bala na yo bango te belé la pesi Ornella Moindo pour balancer que tango na JB Ornella Moindo balancer na na héritier on a Canton balancer bango kuna la pesi mbote mama na Evi Mauricia Sakala la pesi mbote belé kabosanité Junior la Divine la bosanité Francis Adonis Trésor et Cantor Anne Lumbume ya bino wana la cadette na ngai la bosanité bosa epelé Armandine Condé ya za na Italie la pesi bambote epelé na Paris sur la bina tanga bino surtout to koma sile bina tongo na linga bino ni ba fan nga boza tellement epelé o sepela na ngai na garder car toujours la lutte contre la VS. Voilà, question moi sur les alliés maman ils a négatif ou positif n'engé théâtre no banano comme lelo et là on y a ma B au mkuta na théâtre au mon na lelo to avantage na désavantage n'engé vous na théâtre il faut mabe sala kana ngota mususu ba spectacle bana ko sala boke boye beaucoup de spectacle bo sali pe spectacle té vous êtes sûr que beaucoup sala beaucoup zonga na nini et beti nango poto voilà mais dans tout ngana mona sana ka bien c'est simba et simba kaka voilà pe ko simba kaka voilà merci ça fait plaisir à papa Ntsakala to moni papa Ntsakala pe azali pe bo travailler na groupe nzo bobi groupe nzo ezong sona votre papa Ntsakala leader mais yé moko yebite eza maboko na bango mais ba lembi na bango bo recruter ba jeune to yet voilà merci on est là qui maman Boka oyo bosenga ki to maman Marie-Paul Boka oyo bosenga ki en tout cas boki ndenga zaki qui est ouvert à lobika ba vérité en tout cas n'a pas ça numéro de téléphone oui il faut passer numéro de téléphone parce que ma femme est béné ma papa Métro Makengo voilà au lobby ba le maman Boka voilà maman Boka yé en personne voilà papa na yoka na ningina yoka voilà quelle est l'agence na yoka le numéro de téléphone est 081 voilà 29 67 723 081 29 67 723 on a peut-être beaucoup de maman Boka yemoko yo na biroté ndé moto mona papa Ntsakala na bureau na e mo na ba star la wala dio yo za biroté yo mo mbate na kende wapi vraiment na sepeli makasi na maman Christelle Mbumba madame na maman Christelle Mbumba Makengo maman Christelle Mbumba Makengo maman Losako voilà papa Simbeka na loboko akele musikate yo pe yeba nzambe voilà c'est bokanga na nzambe bokoma musika la ligue bino mingi merci beaucoup là ça fait plaisir à tout le monde bolanda ki biso merci à les boss l'icône les baoba papa Métro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo depuis Suisse na Zurich merci à Ness Makia Didia Taba papa na Jonathan merci à Gilles Lamporio merci à Mbuta Roger Mwana Mavala merci à mon sponsor officiel Salon Flori depuis Suisse na Zurich en tout cas merci na bino osbo sala pona biso bo continuer ko s'abonner na chaîne na biso Métro Makengo Tapis Rouge TV la télé des réalités vous allez décider vous avez émission ya propre ya kitoko ya boye en tout cas ezaka na kati ya chaîne na biso merci na bino nyonso merci à LA de l'homme Laetitia Congo
autrement dit LM Fashion Laetitia Makengele. Merci à Lisette Molasoko, Motema Gelo qui soka soda ya poto. Merci à Glodinda depuis Lubumbashi, Mama di Mama, Bambote Be Nabino. Merci à Blaise Ntsakala depuis Saint-Étienne. Donc Bambote Be Persozali. Merci à tout le monde. Na monaki na sima caméra kuna Héritier Jamba. Na assistant na Riti Kazali na montage Héritier Jamba. Vous continuez à s'abonner, vous télécharger, vous aimer, vous commenter cette émission, vous souka dans meilleure émission où vous êtes là qui ont mes belé marie maman tous n'a pas si mais quand même tout ça. Merci na binonio sur plus sur confiance. Merci quant à moi je dis merci et bye 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 bye. Sarisa bana waya lwa mumudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi ima théâtre mwana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moyimwene Roger mwana maganda boyigoyela ungeriki maganda boyigoyela yafisa lengi lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala